Joyeux anniversaire na mama ya Gloire Olangi. Joyeux anniversaire akokisi 54 neti nga abotama na 66 nga mpe nabotama na 66 nga na mars ye na avril non ye na mai eke bien kaka naleki ye kaka na 2 mois pamba ok nakoki nanga kofiance ya wana nadopte Gloire Olangi neti mwana na ngai. Ah, Gloire Olangi oza na esengo ya mama nakokisi 54 ans. Bon kozala nano esengo te mpo peti na ngai azali awa ye azolobaki o aza mamano te ngai te ngai nazondima aza mamano nga kaka nde oyo nandimaka te bebe Sariana nde obota bebe Sariana mpo bapreuve moko ezalaka te ke yo obota ye me oyo ya mamano wi nayebi kaza mama na yo kolakisa biso deja epuis nazomona mpe lisusu wana ngai nazondima me peti nango ya mwasi azondima te eza kuta azondima te me alobi aza sire ke aza yaya na yo ngapi ya na ye na ndenge nini abi boya yaya bokozala papa moko to mama moko me mama oyo abota yo eza nde oyo obengaka koko ye wana nde mama na yo yanga nalobi makambo nini ozoloba oyo ezalaka nde ndenge mama ya nani oyo aza boye ya Gloria aboti Gloria aza jeune ye nde moto akokoloba Gloria abengaka mama na ye koko abengaki mama me Gloria abengaka koko ne koko sikoyo osolobake mama ya Gloria ye wana Gloria kene bengaka ye koko ekosimba te mama moko te asalaka boye aboti mwana akoseli mwana na ye alobi non bengaka nde mwana na nga mama alobi eza ya solo parce que ntango mama ya Gloria aboti Gloria azalaki mokolo mingi mpona soni wana balobaki yo moto okoli bo ozobota kaka yango wana alobaki na mwana mwasi ah yo mpe awa lokolo oza ya kotimba olinga mpe kotambola tro sala kaka neti yo moto ozwaki zema oboti mwana yango Gloria abengaki mama ti lelo ngai abengaka nga koko ngai mpe eza bongo mba liboso namona koko mama andimi mwana na ye andima leki na ye neti mwana orke ngai nayebi ke mama aprotegeaka nde mwana na ye soki aboti avant azwi mwana wana asali neti ye moto aboti ye bon en tout cas wana eza ngai te wana eza ye peti nango ya mwasi bon mais de toutes les façons kolande te ngai nazondimaka yo oza mwana na ye wana mama na yo aza na 54 ans azomonana mpe aza jeune donc ngai na ye kokosimba donc ngai nabotama na mars tozaka na différence ya 2 mois d'avance ngasi natia litoi na yasu na ntina kotia litoi te ye moko ayebi nimero eza wana kaka abengi nga tokutani tosali fiançai ata ya 2 semaines na 3e semaine mariage nga mbongo naza na nga nango bien sûr na Facebook bazokomaki tobala susu te basa ba 50 nde mofu babala biso me nga na kobala na nga naza mama ba Facebook te bon peti na nga nde asali mabe joyeux anniversaire susu na mama ya Gloria nayaki obeta mongonzo bon fo komela vi nyonso yango fo komela me mpona nini yo mpe mama ya Gloria ozotika Gloria bakote kuna bon ozotika te wana emaka bafamille oyebi kaka ndenge ozosala me otika ye mpe tambola ye na Congo ngai nayebi ke basi surtout lokola yo oza jeune basi basiportaka te batika bana na bango na Afrique mibali ndemo basiportaka akoki ne kutu kobosanaki atika mwana na Afrique me bamama ata kutu aza sans papier aosala kaka makasi mwana ya mbongo ya liboso akozwa to makango ya liboso akozwa azopesa mbongo mbala moko pa ya mwana na ye me bon bino nayebi ndenge bosalaka te mama na mwana nde boyebi peti na nga mwasi boye akolobi lisusu atienga signal nyonso wana ezolakisa mpoza sere na ye bon kote wana kokozala mpe na raison mpo soki oza mama na ye olingi kosala makambo mwa mbangu me soki oza grande sere wi okoki kotika osala ngo malembe ubi otindelaki ka bilamba kolata mpo oza na baleki ebele me soki mpenza azalaki mwana na yo
bon mitema kesani nango mais bon mitema ya basi na asira supportaka te kotika mwana musika mais yo nayebi te surtout lokolo oza ya génération na nga basa génération na nga nyonso nayebi soki baza 10 basalaka makasi soki atika mwana ya même aza sans papier même aza sans domicile fixe apréférera mwana ya soki akozala na foyer azalaka mais bon yo nga na ndimi nango oza mama na ye mpona nini ndima te davasi kozala bien lokola nga na nga omsel nga moko nsima na zwi yo ale tozwi na gloire olangi na biso naadopte nabali yo ale naadopte na gloire olangi natie na ndako tokoma voir ne libela esili akomi mwana nga tofandi na biso akomobenga nga papa nga mpe nakomobengi ma fille gloire olangi eozala nango mabe te nga na ndimi oza mama na ye joyeux anniversaire lisusu davos namoni abengo kaka chéri joyeux anniversaire chéri gros bisous ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba ça dans le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba ça dans le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.